Congo ya sika, balobi makambo ya sika. Bon journaliste boss Digo kauna bango Maurice Premier Mukulu journaliste boss na kati ya Congo ya sika. Na Congo ya sika na leli yango Congo ya sika. Wow. Mwah. Congo ya sika. Congo ya sika. Congo ya sika, très fort. Babi moi mobali o papa o tonton oyo bakombo nyonso na opesa ye ndeka na lobaka Maurice Premier Congo bakongo zango babi Congo ya sika .com Congo ya sika ya Maurice Premier de Londres, vraiment, aux grands artistes. Tu es le seul artiste Oyo, aux grâce Wana au sillonner Europe. Oyo Zotambola, chaque week-end nous a vraiment occupé. Comment tu sens ça? Vraiment, donc, je sentir un peu normal pour nous. Pour que ça me l'a fait mon tout. Mais, tu vois, le bagage, nous avons besoin de ça à Fongoli. Nous sommes impossible, nous sommes pas possible. Bison to mutu zo mona mo grave pona na culture na biso ezala ka facilité mais bato muso neto babota ma bato bazana ba facilité ba faire on a pona ye akoya na tongo na ambassade alobi na besoin de déplacer ba PC visa ka le même jour mais le Congo na biso ezala ka po ba PC au visa ba si zala ko de lelo ba comment on senga caution faut que ça c'est comme 10 000 euros, 5 000 euros, 15 000, 20 000. Au tigre qu'on a baillé, nous sommes qui on va récupérer. Nous sommes dans ma condition. Donc, on a dû profiter de ça sert Zozo Victor, de Bundes, mon ninga ya messer na Chili, Chili na kati ya Autriche, mais na Chili na kati ya Autriche. Yo mtuza na suscito ya tina ba Autriche to ya usala mouvement biso tuza. Tant que solo na banama et tout, tous après à Boya ou surtout au Tambol. Zozo Victor, de Bundes, mon ninga ya messer na Chili, Chili na kati ya Autriche, mais na Chili na kati ya Autriche. Yo mtuza na suscito ya tina ba Autriche to ya usala mouvement biso tuza. Tant que solo na banama et tout, tous après à Boya ou surtout au Tambol.